Margot TV vous revient avec Actu Promo. Actu Promo avec El Negrito, un single qui vient de sortir. Écoutez ça, Banabala Linzala. Aïe aïe aïe, Kula Lisa Bananzala Ten, Yoka Mondule. Actu Promo avec El Negrito. DJ Trésor de Scandinavie, ainsi soit-il. Jonathan Lubanza, Afrique Agence. Bolingana ebanayo ekomi kola chasseur oyake na ye na katsa zamba azana utajita kwa manyama ndenge nino nakomi kola mama ye oyake na ye na katsa zando ye azana bongota kozomba bilei ndenge nino bana balali nzala ye DJ Trésor amani Scandinavie Mama Ernest comment voit pour sentir corps à corps dans Nancy quand Colombe comment voit pour la kina moi espoir dans etana na melata moi lichaka atatere trésor raté na rapesa que les sous espoir na dizaine na melaye atama ya lobo na lipa na nguba raté DJ Trésor na rapesa que les sous valait na ranyango et pas ya voisin na tima ya moteke raté DJ Trésor de Scandinavie Aralouloué la dame de crème Olingonanga eparayo ekomi lokola chasseur oyake na ye na katsa zamba azana utiachita kwa manyama ndenge nino nakomi lokola mama oyake na ye na katsa zandwe bana balali nzala yere wolowo ndigi Trésor de Scandinavie oloje nanga ya chambre ekwinango kozonga la sanse verse libumwereza na ranzala eluka kiloko mosusu tere DJ Trésor amane de Scandinavie sekolia bana balali nzala luko balali mukade mbonga kolieza te nakomi kokonte plafond uleke kotina ndakwe skase pepa ye aranga mane Francis Kalombo bali ya mandevu ya pembe Swedbank Ingénieur Paul, merci. L'ambassade de la RDC au Royaume-Uni en collaboration avec KGL, Global Express Service, un service communautaire, annonce l'ouverture d'un job point à Manchester pour les Congolais résidant dans le nord-ouest de l'Angleterre. Ce job point est destiné à faciliter les démarches consulaires,
des Congolais résidant à Manchester, Liverpool, Leeds, Sheffield. Ces services permettent de remplir des formalités en ligne, de vérifier l'authenticité des documents, de participer à des entretiens par vidéoconférence avec l'ambassade, de faire des captures pour la demande de passeport au lieu de vous déplacer jusqu'à Londres. Une équipe de l'ambassade se déplacera à Manchester. L'identification des requérants est faite par Zoom et l'ambassade descend pour la capture qu'après qu'un nombre des applications soit reçu. L'adresse du Job Point, c'est MACO, Manchester Congolese Organization, située sur 54 Crossley Street, postcode M188BA, à Gorton. Pour plus d'amples informations, contactez Pat Ambela au 074 48 48 85 22 ou John KMB au 079 47 25 53 06.